kaka. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mais comment les abîmes, pardon. Jima c'est la une raté. Et on a bien yo. Ah, Jima Mukende. Où mais là? Banakin. Kebana jago zapé. Ce putain de KNB Téléma. KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jima Mukende. Où mais là? KNB ko zapé. Ce putain de check au Vandi. Mardi malamu na balandi nyonso ya magazine KNB Kinshasa na biso pe bienvenue na magazine na biso. Ba membre ya rassemblement ba annoncé meeting le 5 novembre alors que autorité urbaine a pekisa ki ba manifestation publique. Yango KNB sali bino analyse bolan. Le rassemblement appelle à un nouveau meeting le 5 novembre 2016 na boulevard Triomphal, bien que les droit moko constitutionnel, mais autorité ya ville ya Kinshasa a pekisaki ba manifestation publique nyonso jusqu'à nouvel ordre. Par rapport à l'événement malheureux survenu le 19 na le 20 septembre. Est-ce pour se faire entendre, il faut kaka une place publique ou ezakaka démonstration de force orthoyebike. Rassemblement azali susunelo ko ya ko prouver parce que makambo oyo tali ko drainer masse et si basala yango ndeti na arrivé ya président Etienne Tshisekedi tomonaki ndenge banzela ezalaki ya kokangama ba manière ya ko se faire entendre ezakaka na ba manifestation publique te même na silence on peut se faire entendre. L'autorité urbaine pona ko éviter les pires vignons oyo utaki ko lekanakin, il a raison d'interdire parce que ko perdre ba vies humaines eza malamuti. Na ba manifestation mutu na mutu ayaka na makanisi na ye pe ba intention ezalaka ndenge moko te. C'est à ce juste titre que autorité ya ville alingi lisusu te ba manifestation salama de peur que ba débordement et salama peut arriver na oyo e komelaki biso na mikoleleki. Espérons que ba sage ya rassemblement na autorité de la ville ba ko se mettre d'accord pour trouver climat moko d'apaisement na kati ya ville ya Kinshasa et l'équipe partout. Il y a scrutin présidentiel aux États-Unis, Los Angeles Times et Outiko la révélation fracassante suite à sondage Outiko publié récemment. Il y a aucun BCL libino réflexion. À 8 jours, il y a scrutin présidentiel aux États-Unis, Los Angeles Times et Outiko la révélation fracassante suite à sondage Outiko publié récemment. Selon intention de vote et bimisi Donald Trump favori par rapport à Hillary Clinton. D'après Los Angeles Times, Donald Trump a 44% d'intention de vote contre 41% pour Hillary Clinton. Donc, publication y a ba résultat, sondage Oyo est bouleversé Makambuna Ndenge depuis le début à campagne. Hillary Clinton azalaki favorite, surtout na Ndenge Donald Trump, jour après jour, azalaki comme multiplié ba gaffe. Oyo pona ba spécialiste y a ba question électorale, ezalaki ko profiter na rival na ye. Pour à chaque fois que Donald a sali bêtise, nombre y a ba indécis ezalaki ko mata. Mais pour sa part, Hillary Clinton na équipe na ye ya campagne. Basali neti kutu Los Angeles Times est publié et le côté. Hillary atikali concentré pour na dernier virage ya campagne pour na kolakisa kutu que aza sereine yemoko asengi na commission d'enquête ya FBI sur ba mail na ye soki ba koki ko rendre public ba résultat ya enquête pour na kolakisa na opinion américaine que aza ko se reprocher de rien. Mais oyo nyonso eza kolakisa kaka que États-Unis eza pays moko basé sur les idées et non sur les individus. Ndenge awa ezalaka soki naza muluba kaka muluba nde na kotia poa ba mususu kutu balobaka ke mpangi plus pangi égale mpangi soki okei este okoyoka wana aza mwana na biso. Comme conséquence, après vote, population congolaise akoma na nzembo moko na munoko batu to vota to monaka bango lisusu te. Rendez-vous na États-Unis le 8 novembre. KNB resté branché soki olingi ko raté eloko te. Kinshasa et l'équipe partout. Totuli bakina
bakino ba ebisa biso soki eza normal to eza mabe moi si soki mobali no auti musala longoli bilamba yo banda kofuye na ba poche ya ba pantalon na ye poza réponse ya ba maman ezali normal te injustice Tout sur la lona ba couple pour na koluka koyeba soki mwasi oyo alibala azali na droit et que mobile na ya bimaki azongi abanda kofuye ba poche na ye soki na kutine mama azosa eloko ndenge wana azofuye ba poche ya pantalon nanga na uti na mosala c'est que azana étation ya mabe ezala ngo mingi ba tiele mwasi ndumba ebike fona fuye mobile na zwa mbongo na renye nango bon mwasi non na ndako mbongo wana ezakaka ya ye mwasi normalement mwasi alibala jamais akosa eloko ndenge wana fuye mokondi ayebisa ngai ke mama tala musana ke eleki boye na ko contrôler petit na sukati wana mwasi mabe alingi bolimo mo ya profit ayeba mbala ya notan eza bongo te mbala ta bimina 2000 francs peut-être 1500 yo 500 fois ya ofuta transport ata zo pesa ote o nyonso a papa o pesa yo ozwi kaka ta mususu azaki na mingi ta azaki na mukie ya wana pesi yo il faut ça ka kimena o ya pesi yo ko contrôler pocha mbali biso basa mabala eza mabe makasi e bomaka pe mabala na biso 1 plus 1 égale 1 26 to yebi 1 plus 1 égale 1 mais ya ko contrôler ba poche eza bien te mo sa libala et ça la bien te na web ça epeke mbala sima sala bongo te so peza na basi musu basala bongo na resta bongo ke basala bongo te ko ça maboko fuye beaucoup te lo batu musu na elo musu na poche ça bien te bilo ose bilo ko ta na poche ko ta pe musu mo mbala bimaki a bosa na pe lo mo ya kamera na ye na ona ndako yo ko mo na ke ya ye et ça va bien te ko pe pe poche na mabe un plus un eza na ndenge wana balobi na biso na ndenge ya biblique na ndenge bat bazala me na biso mo batu ko kota poche na le bord na poche mbala ya bien te wana ba uti ko la ndenge ya vie ya ba kino ezalaki partager vraiment eza malamu te na mwasi ofuya ka poche ya mobile na yo po kokutana na eloko oyo kana ye kokutana na ngote Kinshasa eleki partout. Ça fait un temps que tozo somba ba crédit na ba pou ya ba 1200 mais la société ya télécommunication va continuer à faire la publicité puis que le baquet crédit et autres kamana 1000 francs na monnaie électronique. Yango to tuni bakina so ke za moyen ya kokotisa batu na système ya e-banking na makasité. Bakina ba répondre. Yangali kama nani makambo epona kapanga nani ayambelanga Kinshasa eleki partout kala tozalaki kosomba crédit na 1000 francs mais kolala kolamuka crédit ezomata de plus en plus mais ba raison na biso bakomi ko exiger ba tosombaka na banini na bango na ba e-banking to tosombi na ndenge ya réseau ando kozwa na 1000 francs soko kesomba libano kozwa na 1400 yango tozosona na bakinois bayebisa biso bongo pona nini pe tozokende wapi na mboka oyo tozomona ngo mais tozo regretter car parce que na limane zo sala maté c'est qui est quelque chose de marché na mboka na biso entre bato baoteka ba carte na banini ba société de communication c'est comme si entre bango moi toro bandeni respect ya ba droit exact or ceux qui veulent rendre à partir ya ba réseau ba société de communication ba bazo le bandengo na et que bino libana bosa la ngote bango na bango bazo bangana te ceux qui n'y ont surtout les salima ils ont désordre parce que ceux qui respect y a suivi ezala ne babilo nous surtout ezata lelo to lobake mutasali mbeba bakangiye mais tozomona ngote donc impunité ezali makasi sur le terrain to ebite banani bazo babiso eza bango soit bato ya réseau na ebite ba mi ambiso kaninga ba si faut to so mainité mo kata ça unité comme $1000 to so maka parce que mo que c'est kufi déjà ntokolandela makambo aza na ete ntokotia prix ndenge nyonso amoni asali prix na ye mineti bakongo ya ngambo banda lipo ebanda na prix wana ti soki ata angola ya pamba mais a biso mibeko eza te bakonzi basuivi eza te oni eza ebandi à partir ya gouvernement po que moni ke ceux qui bango bazolandela bato wana bazotia ba 1400 wana ceux bazolandela bango bakotia 1400 wana te donc bango pe bazoluka balia ndenge bango baliaka nde na mbongo wana 1400 ekozala mpe bango nde mutu basinyi bayebisi bake bomatisa mbongo bomatisa bakredi wana mpo touti awa na 1000 francs ematimbala moko 1400 mais kuna
na télévision bino pour la service 1000 francs. Si quoi comme biso to soma crédit awa 1400 ko suku du lobby na Kinshasa na soki na 1500. Na soki na 1500. Non, ba ba bazolo kabaliati. Batali boso kuna bazolia. Bo ba ba ndenge nini? Boyo kinenge ba kino ba lever vraiment ba téléméli comportement on a pe mboka ezali ko kena ko kufa parce que crédit e utaki na 1000 francs le commune na 1400 mais comme ko exiger ba to so marango na ba réseau na bino po ba zango na prix assez mais mboka ko tala et bongo ministre à économie ya mboka wa zo mona makambo ezo leka na mboka te vraiment Kinshasa et l'équipe partout. Na marketing babengaka yango repérage yango équipe organisationnelle ya excursion 365 ekitaki na lola ya Bonobo pour la préparer puis kotala ndenge nini mukolo yango ekozala. Tourisme eza na importance makasi na vie ya mutu. Après misala, après ba étude na vie ya étudiant, to soki olingi o découvrir maenanu omonate sala tourisme po ememela yo ba énergie to pe ba impulsion ya sika na makambo ozali ko sala na vie. Yango na cadre ya 365e numéro ya KNB magazine na bino Kinshasa na biso excursion munene ezali organisé na ba partenaire ya environnement le 13 novembre oyo. Staff organisationnel bakendeki kosala repérage ba parcourir circuit mobimba pona kozwa idée sur ndenge ba activité et kosala ma dimanche le 13 oyo na lola ya Bonobo. Nyonso ebandaki na explication ya Gud. Bonobo c'est un grand singe, comme on a écrit là-bas, on appelle les grands singes. Et donc dans le monde nous avons 4 grands singes. 4 grands singes qui sont là, vous avez le Bonobo qui est là, qui est rangé parmi les grands singes, Bonobo, chimpanzin, gorille et orangs-outans. Voilà les 4 grands singes du monde. Et ce sont les mêmes figures qui sont devant vous, qui sont encore les grands singes, vous avez le Bonobo à droite, ça fait Bonobo, les chimpanzins, les gorilles et l'orang-outan. Ils sont donc les 4 grands singes du monde. Et à part les 4, il y a encore un 5e grand singe. Le 5e c'est l'homme. Donc vous pouvez le constater ici, ils sont là le 4. Et vous avez aussi l'homme aussi qui est rangé parmi les grands singes. Et à part la taille, on peut ajouter aussi un autre point commun entre les grands singes, c'est l'espérance de vie. Donc les grands singes vivent longtemps, donc ils ont une longue espérance de vie. Et c'est le cas avec les bonobos vivent jusqu'à 60 ans. Et la dame a signé un contrat, donc à chaque fois quand le ministère récupère des informations, on peut lui confier, que cette vie soit gérée, soit protégée, pour ne pas être aussi réhabilité socialement, psychologiquement. Et donc maintenant, quand le petit arrive, on le prend en charge, on le réhabilite, et à la fin, on lui donne aussi la chance de retourner chez lui. Étrangers, on est tous au bout du compte, à la quête infernale de grand bonheur. Prisonniers, on avance, plein de doutes. L'addition sera lourde sur le compteur. Si un jour le final nous dit bonjour, faudra bien qu'on s'envole le cœur léger en dansant sur le... Ba espèce ya ba bonobo oyo kokuta yango nulle part ailleurs que na Kinshasa. Ba merveille ya offrir bana pe famille mobimba poeza parmi ba 20 meilleures destinations touristiques répertoriées en Afrique. Lola ya Bonobo eza vraiment paradis sur terre. Cadre kaka ya 365e édition ya magazine KNB. Tout ça wana biso tout ça déjà tout visiter biso moko déjà. To ba nini to kopesa bato ba koya ko découvrir un jour en ko ya. Wana tout ça na ba guide ba zo la biso. Tout là qui a na première chute. Ok, la deuxième étape, il y a un bonobo qui va race tout. Autour na ba papa manono, ba matadi, donc ba bonobo na combo ya bat. Comment on a ba bébé bonobo, on ressent là bas ni. Bon, baza ba orphelin to loko la mat, tu vois. Là ba orphelin récupéré. Ah. Na apparemment ba médecin pena yo hein. To médecin là-bas. So mama boto kuta ka la Kinshasa hein. Makamba boto la Kinshasa ya. Ya on to ba ni. Ya on to ba Kinshasa l'équipe partout. Vraiment. Na micro ya KNB ba chauffeur ba Lelik Moyibi ya ba client et comme makasi romona soki akoti na taxi ka kutu téléphone na taxi tango azo kita akiti na téléphone de la moko yango ba chauffeur ba Lelik na micro ya KNB.
Kinshasa eleki partout ba chauffeur ba komi ko déclarer que ba client mingi ba mataka na ba taxi bus to pe na ba taxi na bango komona même sous pasengi papa pesanga na charger omona tanga olinga kita atikali ko yi ba téléphone ya chauffeur akena ngo akosutuka bo téléphone izate donc to solo na bango ba yebisa biso comportement na bazo mona ngoni pe bazo réclamer ni n'est pas ba client o bango ba memaka ngabene abe bato ibanga téléphone kaka lobby ba ibanga téléphone abenga client pe aloba pe moye zate moi de soma mukeka ko tie pa be ngape na tsana charge tanga olongola utia yo pembela ko kita kitina oya yo na oya ye façon ba yibela ba téléphone soka ye liboso aye kuti soki ni chargeur eza wana ozo charger téléphone soka moni téléphone a profiter na téléphone na yo ba client ba zebele koto yo poso luko cascade obela ba client koto ba mbria muso bazo mbria a de fait ngo luko ba client ya profiter bendi chombo tombo koma na destination a kitina re là yo raisonner be chombo na ezate na place ba client pe ba yiba ba téléphone ko so tiki kidiba ba kenango mais ba client ba nazo comprendre ba client na biso ba la muso ko tika muso muta mala muso ne muta mala mute au moins tiki pe lo ya na ide azwango au moins la chauffeur muninga chauffeur azo charger appareil na ye na kidiba kaka bodo client akitina ngo yo salama mengana ekomelinga te me nazo ko yo salama soki loko za yo te okozwa te bon soki mesana lo muyibi mais oyiba ne kaka on a beaucoup de ndenge quelques chauffeurs ba émettre vraiment ba point de vue na bango pe bazo telemela na bino ba client bozara na habitude ko yiba bango ba téléphone soki bo matina ba taxi za malamu te oko yibi bongo ke bongo mko ba okanga o sort na yo kozala ni vraiment bo meka ko changer boyo ke la bango pe ma musala zo sala aliyo mati o yibi e téléphone za malamu te Kinshasa eleki pa olinga kozala na mutuka ya solo pe ya malonga Trust Company azawana pona bino kozwa ba détail na spot publicitaire. Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Na occasion ya 365e édition ya KNB et Bongiseli Bino excursion monene le 13 novembre. Bozo ba détail. Arrive, 365 est arrivé. La 365e édition de votre magazine KNB, c'est déjà dans quelques jours. 9 novembre 2015, 9 novembre 2016. Le magazine Kinshasa Nabiso, un an déjà. Magazine Oelobelaka via Bakinois sans concurrent ni ba imitateur, unique en son genre, mon côté na Kinshasa, mon côté na RDC. Boya ko fete na biso na mama na excursion oyo ko salama dimanche 13 novembre 2016, lieu d'embarquement ezabongo na gare centrale ya Gombe. Ensemble na ba partenaire ya tourisme et ya environnement, boya ebele potoko tamola Kinshasa mobimba en mode touriste. Pe ba bete la biso ba histoire, pe masolo nyonso oyo toyokaka na Kinshasa. Ba billet oyo eza numéroté de 1 à 365. Soki osombi yango à $20, nde oko bénéficier na t-shirt souvenir ya KNB, consommation ya boisson sucrée, pe accès na point de chute et sika fête monene ekozala.
Occasion pour beaucoup na ba jeune nyonso ya KNB pe ba présentatrice préférée na bino oyo butu moi basalelaka bino musala po bosepela oyo bakozala très disponible mpona kosolola na bino pe koimmortaliser bamoment de joie oyo tokolekisa ensemble. Surtout baselfie somme trop tokosouffle gâteau ensemble kolia komela musique na comédie babetela yo lisolo te excursion Kinshasa na biso nanu ezala te. Première édition yango oyo billet à $20 seulement. Eza déjà en vente na siège à Force One Service na croisement Colonel Ebea avenue du Marais na commune ya Gombe. Non loin ya hôtel de ville ya Kinshasa. Ba surprise eza ebele. Lokola toza kaka na besoin ya 365 personnes, misombelaka déjà billet bien avant pour ceux qui ba place ekoki na bus. Moyen to bakisa bato ekozala te. 365e édition ya KNB, un an ya magazine Nabino, unique événement de l'année. Kinshasa et l'équipe part. alobeli diabète peut expliquer ba inconvénient nini ekoki kozala nango pona miso. Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage du sucre dans l'organisme, et ce sucre provenant de l'alimentation. Et c'est ce qui se traduit par la glycémie. On distingue principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1 ou le diabète insulino-dépendant. C'est le diabète qu'on retrouve chez les jeunes. Le diabète de type 2 ou non insulino-dépendant, et c'est celui-là qu'on retrouve chez les sujets âgés. Les symptômes du diabète sont le reflet de l'hyperglycémie. On retrouve chez le diabétique les signes comme la fatigue, les urines abondantes, une soif intense, une perte de poids. Chez certaines personnes, on retrouve une cicatrisation des plaies qui est un peu trop lente. Et ces signes sont principalement des signes qu'on retrouve dans le diabète du type 1. Tandis que dans le diabète du type 2, les signes sont un peu mineurs et parfois même ces signes se passent inaperçus. Le traitement du diabète, comme nous l'avons dit, dépend du type. Il y a le diabète de type 1 qui est insulinodépendant, c'est-à-dire le malade sera soumis au traitement à l'insuline. Et le diabète du type 2, celui-là, on donne, chez ces personnes-là, on donne des antidiabétiques oraux. Oui, effectivement, le diabète attaque l'œil. Lorsque le diabète attaque l'œil, c'est parce que lorsque le sucre est élevé, cela se traduit par une modification au niveau des vaisseaux. Et cette modification au niveau des vaisseaux, les vaisseaux de l'œil, font que les vaisseaux changent, n'accomplissent plus leur fonction normalement. C'est ainsi que au niveau de l'œil, on trouvera par exemple, au niveau de certaines structures de l'œil, au niveau de l'iris par exemple, on peut trouver une rubéose, c'est-à-dire des vaisseaux qui se développent au niveau de l'iris. Au niveau du nerf optique, on peut retrouver un glaucome. Au niveau du cristallin, par le fait qu'il y a diabète, il peut y avoir le développement d'une cataracte. Et la complication qu'on retrouve très souvent, l'atteinte qu'on retrouve très souvent au niveau de l'œil, c'est l'atteinte au niveau de la rétine et qui se dénomme la rétinopathie diabétique. Sélectionneur Yaba Léopard Florent Ibenge a outil qu'on publié liste et à 30 joueurs retenus pour la match à Guinée.
Sélectionneur Yaba Léopard Florent Ibenge a aussi publié liste ya 30 retenus Oyo Bakobeta deuxième journée ya éliminatoire ya Coupe du Monde Russie 2018 contre Guinée na Guinée-Conakry. Kiasumba Joël, Koudimana Nikes, Matam Pivou Milei, Bope Merveille, Bompunga Botuli Padou, Isama Peko, Lomanisa Joyce, Fabrice Ntsakala, Timba Vital, Marcel Tissi, Gabriel Zakwani, Niskes Kebano, Magoma Jacques, Chancel Mbemba, Paul José Mpoku, Moulumba Rémi, Moulumbu Youssouf, Benik Afobe, Brits Asombalanga, Cédric Bakambu, Bolingi Mpangi, Junior Kabananga, Mbokani Bezwa, Dieu merci, Yannick Yala Bolasi, Jordan Botaka, Firmin Moubelle. Et wana le 26 joueurs, oh, Tomesana déjà comme mais il faudra retenir que la liste a convoqué 4 joueurs, oh, yobaye pour la nationalité sportive, entre autres. Rifi Mandanda, Ikoko Jordan, Yening Bakot et Gabriel Kakuta. Regroupement Eko Bandabongo lundi le 7 novembre na Kinshasa. Souhait ya Congolais Nyonso ezali komona RDC a remporté rencontre wana pona ko continuer ko confirmer première place na bango na groupe P komona ba Léopard kobeta mondial oyo kobeta mana Russie na 2018 parce que gozala 44 ans après. Donc bonne chance na ba Léopard Kinshasa et l'équipe partout. Jamais que raté pour vous et belé bozo zelango actualité nini o est dominé na Facebook mukolo lelo. Banda actualité Facebook ya lelo na ba consultation ya 5 na rassemblement na MLC mais nyonso wana na initiative ya chef de l'État. Ezaka kapona ko planning ba divergence entre ba dialoguiste na ba oyo ba kota kité. Ba internautes ba sengi na ba politiciens batala intérêt ya mboka po pasi eleki. Ba luka ko trouver ba terrain d'entente pona ko bimisa mboka na ba crise oyo ezana. Willy Mishiki, président ya Inana, allié à rassemblement, azali ko envisager ko adhérer na accord issu du dialogue à lobby que souhait ezali que le 19 décembre est la date lokola ba date nyonso poto éviter bain de sang. Maloba wana esali que ba longola ye na comité de sages ya rassemblement. Ba internet mususu bazali ko traiter lokola mutazo ki mampiaka mais ba mususu ba lobby bondi makape que batu ba longwa na rassemblement po eza choix ya mutu. Mohamed Sissi à Maroc a sollicité intervention ya Idriss Déby pe a reporté visite na Éthiopie. Roi ya Maroc a sengi na président tchadien à intervenir auprès ya présidente ya commission ya Union africaine Kosazana Zuma afin qu'elle transmettre demande d'adhésion ya Maroc na ba pays membre. Ba internautes africains ba lobby le londe ba reconnaître que bazala ba africain bango ba kanisa ki bazala ga mindele bazui été ya bango. Agence de belles filles pleureuses bango ba mi pesi na bango mission ya koya kolelisa bino na ba matanga na bino yango ba internet ba mi tuni. Awa musale zate bo préféré na bino ko kendo lelisa ka batu na bibembe. Tosukisa na publication ya liste ya ba Léopard oyo bakobeta match ya deuxième journée ya éliminatoire ya Coupe du Monde contre Guinée oyo kobeta le 13. Ba internaute nyonso ba souhaiter ba bonne chance na ba Léopard ba bakisi ke objectif eza ya kobeta Coupe du Monde ya Russie. Actu Facebook oyo ezobimisa bango nyonso kala mais kala makasi bokolanda Kinshasa et l'équipe partout. Merci la confiance et fidélité pour ça kana magazine Dabino. Tokutani na édition ya Tanya Mavambu pour la lobby Kinshasa et l'équipe partout.